Bonjour la famille, bonjour, coucou la famille. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, pourquoi pas bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, tout solo la lombango, tozoke mosala. Voilà, bon déjeuner de ce matin. Lelo, boboto, bon déco. Nakatia mabota na bino, kimia, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Ningana, lelo vendredi, tout ça, temps normal, du lundi à vendredi. Tous les on est sengo, tout pesipe. En tout cas, salam alaikum, dans ma déconnexion, musulman, les vendredi, bon, belara vendredi. Voilà, penza to biyenge na bulu dia Congo na église ya PV ya Longo. Yango mwana nsebi bakunda ye obe bakunda ye te. Toyoka biso suite te bandeko na nga bulu dia Congo, bo meka kopesa biso mwa explication. Et puis to bosanité bandeko bakimbangiste, en tout cas to pesi bino matondo. Tout tendance confondue. Voilà, vous allez bienvenue dans sous les baobas. Bonjour Nabino, bonjour, bonsoir. Vraiment, moi, kopati, kopa café, et ça va très bien, Natongo, et puis ça encourage, maïbélé, pourquoi pas jus d'orange, pourquoi pas jus d'ananas, pourquoi pas jus de pommes, pourquoi pas jus de tomates. Voilà, bande konanga na tongo leo na ko sa conscience bino mo boye bi mingi na yaka na ina ba sujet mingi na kotaka na conseil ya musala parce que musala eza tata, musala eza maman. Ndeko nanga musala eza bien pour na corps physique na biso. Vraiment soko zo sala te, ozo vanda kaka. En tout cas, esala ka kitoko te loba ke ozui malade malgré pe ozana malade. Bapé suyo arrêt maladie mais tambolaka bandeko nanga salaka ba marche 30 minutes 1 heure du temps na quartier au tourner au zongi parce que nzoto oyo soki ozola lisa yango kaka soko ozo vandisa yango ka esika moko ozala nzoto minene ozala nzoto mike na kati kuna biloko ebele ebandi kolemba lo biloko mona okomi handicapé otambola lisute ou comprendre makolo komi ba crampe parce que au ça la physique ou bien soit au sombi biloko na ya gym na kati ndaku ba appareil ya kokima mbangu ba vélo so za na espace na ya munene ou installer mon ndaku moko 30 minutes au sali vélo kaka 30 minutes au kimi mbangu na appareil wana en tout cas nzoto elinga nango ko vanda te. Et là, on a eu bino lelo tozana bandeko ebele bayibaka na musala. Kaka musala oyo ezopesa yo mbongo, musala oyo ezosunga yo, musala oyo ezopesa yo ozala na vie ya bien quoi. Oyebake chaque mois vers les 15, neti biso ba les 15, biso ba futara sur les 15, banso ba futara bango les 30, ana yuke batu mususu lenga bande musala, bande ko futara biso chaque semaine. Si les lots baza bafutaka bango chaque semaine, bamsu bafutaka pe ndako chaque semaine, bafutaka ba courant chaque semaine. Awa ezalaka bongo na ba société mususu. Alors mais ebele pe ba changer ba comme kopé ça chaque mois. Biso bafutaka biso les 15, bamsu bafutaka bango les 30, ça dépend. Alors oyebi ke déjà na mutu na yo kalate dans une semaine na ozwa mwa mbongo na nga na osala boyi na kokende boyi na kobaluka boyi déjà oza na programme eza mbongo ya cop te eza te oyebi te na obeta cop moko boye na yete so na kozwa combien neti bambongo ya YouTube eza bambongo ya cop po oyebi na yo te soko kozwa peta musu po kozwa ne loko te eza bongo okoyeli po zotalama na yo pe mais bafuta na bango yo te. Chaîne na yo balongola yango publicité balongola yango na système balongola yango publicité ba bloquer na bango yango mais osalaka na yo kaka. Voilà donc bandeko nanga bandeko ebele bayibaka siko na place wana place ezo sunga yo mais esprit kaka ya moyibi okomona pe okoyiba eloko ya malunga te eloko eza na tina moko te okei koyiba yango. Et puis boye baka bandeko nanga bino bato boyi baka na musala misala nyonso presque batia ba caméra parce que ba congolais baye bakate soko ke koluka musala il faut tout na est-ce que musala eza na caméra eza place nini il faut yeba emplacement et puis en cas ya moto soki peli na musala
tokokimela na porte secours eza wapi point nini batiaka toujours point moko boye ke bino nyonso bokokimelela wana bato mosusu oyo baolakisa yo biso na dala tobenga ngo rond visning baolakisa yo place ndenge nini mosala ezaleli baplacement batoilette banini babosana kolakisa ke na ntango ya courant bakimaka boye pardon na ntango ya incendie bakimaka boye batelemaka place boye ngo mpe bamekaka na bango kaka balarme wana incendie mpona bomesana alors so bokimi kuna babanda kosala appel bazoyeba banani baza banani batikali babilo mwa ndenge wana donc il faut koyeba place mais okomona mutu mosu akende mosala ayibaka nini babande génique pardon ayibaka nini bapapier ya toilette donc tellement basoma bastockage ya bapapier ya toilette na mosala ayibaka bamosusu bazoyiba basavo basukolaka nango basani bamosusu bayibaka banini babenga ngoni pen pencil bazoyiba crayon bazoyiba biloko moko boye otali mutu azoyiba ngo ye azomona ngo neti nazozwa okozwa eza ya yo te soki chef na yo bien yo moko oza nde chef problème eza te mais soki chef na yo ayebi so te ke obima na crayon obima na bic obima nango pourquoi mpona nini obima nango oya nango na ndako na bino eza moyibi to ye sikoyo ndeko na biso bonga uti koperdre mosala na ye mpona nini koyiba na mosala nzoka nde batia kamera ye ayebaka te bamonaka na bango ndenge na azwaka babiloko aza kokende na babiloko asalaka na mosala na ye ya bien abadi kosala na restaurant kuna na restaurant bazaka na place batia bastokaka baloso bamadesu banini awa na poto donc biloko mwaye te bastokaka kuna même place nga na sala toza nango biloko nyonso ya ndao donc biloko eza lokwa magasin monene ye sikoyo soki akoti na ye kuna na saki na ye abimisi loso mokomso abimisi babidon huile mokomso abimisi boye akoma na ye koyiba epuis ekomeli eloko habitude tellement abandaki kosala bien asalaka mosala kitoko mosala mpenza emonanaka bandeko nanga biso bacongolais tozalaka bafemme forte soki tolingi mosala tolingaka yango corps et âme alors chef na ye bandeki kopesa ye mawa mpona asanctionne ye chef na ye mpe olia alobani ke arrete kozwaka biloko bazwaka biloko na mosala te abandeki kotikeleka atan mais jour aye kozwa pe mutu musu ya musala monika boye baye kotia mutu musu ya musala bakomi pe kolakisa ye même musala pe bakomi koyebisa ye ke lakisaka mwana mwasi oyo musala ndenge yo osalaka ndeko mwasi mpe tikaki ye te amonika abi mso tokoma mibale soki mpe ndenge nini abandi kolakisa ye nasalaka boye nasalaka boye nakotaka boye na air boye nasalaka boye nafungolaka boye jofa bilakisa ye mpena ndenge osalelaka mosala na yo une semaine momba abandi koforme ka mwana mwasi wana après une semaine ekoki chef abengi na biro abi omoni ndenge oza boye en tout cas mosala na yo esili epuis ya ndenge wana balongolaka mutu sa bafuta yo donc alobi na boyi na porter au plainte oza mutu moko bosali mingi na compagnie obande kosala na yo bien mais pendant yo bandai kosala awo bandaka koyiba mosenga bi mais ndonga na yibaka na ngai te abi non bagala congolais ko na kowangana bandiko to wangana toza peuple moko hors saison toza peuple moko tondimaka mabe osali te olio ndima ta mosusu oseli pardon on ne sait jamais awangani abi mwasi wana abi me mwana mwasi wana ye mutu abando sala en tout cas ndenge ozala to révoquer yo vraiment donc tokofuta yo pe eloko te kaka salaire no oyo kozwa esili chef na boy ko porter au plainte parce que na koki ko porter au plainte na biloko nyonso yo yiba yo yebite ke na kuna place to stoka ba biloko place okenda ko bimisa biloko pono olamba pono sana ngo boy to tia caméra ezala kuna mwa mwasi la bandi osako ko alenga na kiti
abi chaque fois yibaka ba mafuta ba loso ba nini ozo yiba ozo tia na kati ya sac na yo ezate ko tia kango na kati ya ba biloko to tia ba biloko pono ke na na cuisine au moins so musala esili vers 15 16 donc moi sanga komane ko yiba ayaka na biloko na kati ya ndako atekela kango bato na ke pa mama Emilia ateka ba huile ateka ba madesu bango na musala na bango bapesa bango moins cher nzoka nde ayibaka bandeko nanga esali pasi na mawa ndeko mwasi perdre musala heureusement chef na lobi na boyi kofunda yo sinon te so na fundi yo okobebisa meme ni eserbi na ona eben atteste pas bien on na français beaucoup milanga okozwe su musala te place nyonso kokende bakopesa 2 ans okobandozwa musala malunga te parce que oyibi okobebisa nini na yo kombo nango ekiminga na tongo na français alors tolingi tonga boyi malamu okende na yo travaillaka bien oza penza mutu moko hard work ata osala kitoko kende koluka musala na yo esika mosusu badeko mwa mwasi wana balakisi kamera ndenge mukolo asuka nzamba olakisa biso kamera ya bolamu na ya mabeto osali na mokili balakisi kamera ndenge ayibaka obika vandi nye soni esali abimi nzoto malili na chef na ye kutama ndeko bane na courage akangi bisaka na ye balongoli ye musala pona moyibi yaya place osalaka na magasin ata bonbon kozwa te kende kosomba na guichet soki bapesa bino autorisation te bamosusu basala na barestaurant balobaka lia ndenge olingi me kobima na biloko te wana lia na yo me kobima na yango te soki osalaka esika babi ok oyo etikali bozwa na bino bamosusu basala na baboulangerie bamapa etikali balobi mema mais soki balobi te ya batela musala moyibi na ki musala eza mabe tala ndeko mwasi a perdre musala na ye ya bien a perdre ba biloko ebele ba pension banini ba avantage a perdre yango parce que au fur et à mesure ozo umela musala bao bakisela ope mbongo bao bakisela makambo ebele ba avantage alors ce côté ok bandela musala ko bandela à 0 et puis mikolo pe ba misala ekomi pasi to komi ebele na mukili batu bazobota mebele génération na biso ndenge to koli boye so balongoli yo musala ya ekomi pasi o waka baoluka ba jeune o banalo makasi bino ba mama bosi bokoli ale batela musala na yo mama papa batela musala na yo plus de 50 ans pona kozwa su musala ezalaka facilité. Alors place ozali batela musala soko yibaka oyoki ngai la danoise na musala na yo yibaka obimisaka babiloko banini pono mema ndako stopper tika yango kosala yango lisusu te oko perdre musala ekopesa o souci biloko koyiba wana ba mafuta ba papier toilette ba biloko ba mususu basalaka musala ya kosokola ba bureau boyibaka ba savon bozwe na banda kuna bino alors que na magasin eza nango 1 pound eza une livre na magasin na biso ba 1 pound shop okozo ba savon ya kitoko ya kosokola bandako na ba 1 pound pourquoi ce que na musala ke ne koyibango osomate que o perdre ancienneté na yo o perdre vie na yo o perdre makambo na yo ebele pour rien. Alors bandeko nanga ndeko mwasi balongoli musala pona ki moyibi esala ki epasi en tout cas alobi to tanga kombo na ete malobi mama la danoise ngai esalinga pasi na zwi mayele na lingi te bandeko nanga po na yebi pe na sala ba camarade nanga mususu moyen na yebisa bango te ke nga balongoli nga musala pona moyibi bango pe bayibaka na misala na bango même ba infirmière mususu ba infirmier bayibaka pe bakisi na musala bazobimisa yango bazo ya koteka bamususu babimisa yango bazo stocker yango baotinda yango na Congo kuna fungolisa pharmacie na ye atindaka bakisi wana ayiba yango na musala aza pharmacienne atekaka na pharmacie
asalaka place ayibaka eza kitoko te aza médecin awa ayibaka bakisi mpona azokende koteka ngo na Congo donc otekaka biloko ya kimoyibi eza malamu te esika ozosala batela mosala na yo ozwa passion na yo ya bien ozwa retraite na yo ya malamu ozala mpe barespecte yo tala ndeko mwasi makolo ekomaki ekilo mpona telema ndeko na biso mwasi akende atelema ezalaki epasi apesa loboko chef aopesa loboko ya au revoir ezalaki pasi donc outi na ndako olati na yo ozokende mosala bakomeli ye même donc oyo babengaka révocation donc immédiate sans bakomela ye te kokoma kaka komi na mosala chef abengi ye naza na makambo oyebi so bapapier na ye nyonso balobi signé awa signé awa signé awa soki oboyi kende koporte biso plainte soki omoni ke tomemi yo mabe porter plainte alors tokoya na bapreuve ntango bakoya na bapreuve wana yebake place yo kokota na boloko ya kimoyibi ndeko mwasi abangi place yo kodédommage mosala na bango mais mwasi wana asungaki ye kutu chef na ye parce ke alingaki ye mais kimoyibi nde mutu esalaki ye mabe alors bandeko na nga botikala malamu bolaike émission bopartage partager émission oyo elamusa mutu moko conscience oyo azokontinue ntina 2024 oyo koyiba na mosala azoleisa bana na ye na mbongo moyibi azoleisa mobali na ye na mbongo moyibi azoleisa bafamile na mbongo moyibi eza kitoko te parce que bato wana boyibaka basociété wana boyibaka ebele basambelaka baeglise ya mabe alors ntango boyiba bambongo na bango boyebi sort nango te alors botikala malamu tokutani kala mingi te bonne chance, Nzambe apambola bino et bonne journée. Voilà, je vous love. Bye bye, bisous.